Monsieur Mobutu Nzapa Hervé Joseph, fils du feu maréchal Mobutu Sese Seko Ngbendu, l'homme de l'unité nationale, le maréchal. Raison nangai ya kokuta na cordon awa et loko alibosi zali adhésion nangai personnellement nakati ya mouvement AFC M23. Pambate pona nini kotala par rapport ya idéologie et la vision qu'a l'AFC M23. Nakoba nazalaka déjà membre ya mouvement AFC M23 parce que je suis aussi un grand révolutionnaire. Nasolo na mokonzi biso cordon nanga et là, on a moni à Motuya, azali na vision ya Kondo Maréchal Mobutu. Il y a unité nationale, il y a pour refaire unité nationale et que bana ya Congo, baza ya kokabonate, bikoloza ya kokabonate, tozonga bomoko. Pambate na bomoko nde tokolonga nde kotokotonga mboka na biso. Na moni que par rapport à l'idéologie wana, na moni aza ko incarner pena mwana ya maréchal sur le plan idéologique, yango et là, on a sepelé ya Motuya mingi yango wana. Et puis ya mibale kotala lolenge aza kokamba lolenge kimia ikoti na kati ya mboka oyo nde yango penza epesi biso esengo monene kokanisa susu mokolo monene ya lelo oyo toza ko célébrer papa na biso Simon Kimbangu kiangani mokolo monene azali parmi bazali premier révolutionnaire ya Congo awa parce que toyebi etumba oyo ya bundaki mokolo ezali mokolo ya monene donc toza ko célébrer révolution na biso elongo. Donc voici, voilà. Message na kopesa na ba congolais nyonso bana ya Kondo maréchal parce que maréchal zaki tata ya école. Mouvement na bino yango. Awa idéologie ya Kondo maréchal Mobutu Sese Seko yango oyo nde bazali ko sala continuité na yango. Na pesi mbela na bandeko nyonso na ba collaborateur nyonso ya Kondo maréchal Mobutu pe bana nyonso ya école na biso ya Congo bipai na bipai